Bandeko bokoto. Bokoto chaleur moko na ne blague te bokoto bandeko. Mulunge. Ah oui. Bokoto. Bokoto bandeko na ngai to solola mwa muke. Ah oui. Afani na sima kiti ya mutuka chaleur ya makasi. Chaleur ya makasi so bomona otoka okamate. Bandeko bokoto Alex Adiamututa. Merci en tout cas ndeko na bokoto. Ah bandeko. Bokoto nano naseka na bienvenue Robert Mpasi. Kalende. Merci en tout cas. Bandeko bokoto nano il fait beau, chaleur beaucoup ça. Merci mingi na vie Vincent Kabale, merci na moni Goya en tout cas merci, bonjour mingi ndeko na ngai. Bon dimanche à toi aussi. Merci mingi na bandeko to azokota Edi Danfumu, merci en tout cas. En tout cas lo sako mingi ndeko na ngai. Merci mingi na bienvenue Robert na moni komeli wan, merci en tout cas, bonjour. Bandeko bokoto to solo la po na éviter hein. Merci na moni kumutuma comme les grands combattants comme ça. Bandeko bokoto avant toi banda. Merci mingi na vie Vincent Kambale, Bokechu premier, Bokechu Ayambo docteur en droit. Merci mingi na Kambala Ngoye. Na moni logo mo ndengo na bandeko na ngai. Merci mingi na Richard Ichu. Si je ne me trompe pas. Merci mingi bakondeko bokota. Merci mingi na Mama Yunishe Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, la mère de la nation. Awa nazana à Lost. Donc on a auto déplacé nazana à Lost et pas Mama Yunishe Banze. Donc na ekota le magasin. Donc baneko. Bo le kakoto donc batoti dimanche bazo ya kosomba. Boya ebele na Gessen Strat na 9300. Donc bandeko boya kosomba biloko kotinda pe basaba transférer par Mama Yunishe Banze en attendant na kota na émission. Merci mingi na en tout cas Richard et Chuchu alobi en tout cas Leli yango merci. Merci mingi na Kongusa News. Kongus News, je pense on atangi mabeli mbisangai. Bandeko bokoto nalobi hein. Bandeko, allô? Allô? Natuna? Concert a fallu bêter déjà. Bandeko. Lobi nazala quitté, hein? Nazala quitté. Natuna, concert a fallu bêter déjà. Zaki neni? Bandeko. Naza kumona vraiment bien te, naza kumona bien te, boko melangai nalubi. Merci namoni mama, namoni ndeko nanga Kongusa News alobi natangi yango mabete. Merci en tout cas. Mais natuni kaka bandeko, ngai natuni kaka po tellement nazaki moi occupé, natuni Matondo Lengo Masidi. Courage en tout cas ndeko nangai, mais bo pesa ngana réponse. Concert ya fali o ya masoki masamba débat, il est qui boni, est-ce que abeti déjà? Nazo linga bukoma. Andeko bokoma ko s'il vous plaît. Bokoma. Mama Béatrice Lokwa, koma na mona. Vie di bolombo bokoma. Mwambe Kapombe, Jimmy Kuch. Bandeko. Ata bozo koma, mais naza besoin na tuni na nopo, nazaki likolo, na lingina yeba, est-ce que concert ya fali et abeti na note? Abeta mkoni. O ya Brazzaville, ya nini masamba deba. Abeta mkoni. Mais bozo komate. Allô. Nalobi, allô. Nalobi, concert o ya fali ya masamba deba. Betami déjà? Pour na lelo en tout cas na uti ko la muka, chaleur eleki, na fani na simakiti.
Je suis pas chauffeur des alibosonga na linga na yeba concert ya Fally eleki ndenge nini oya masamba débat. Allô, information, écho. Bozo komate poani. Ba Mario. Ah, Congo sa news ya lobi alandaki angote. Bandeko oya alandaki concert ya na ebite soki elekaki soki abeti. Lomam c'est premier. Nazo tout na question concert ya Fally ya masamba débat ebetami ou bien akobeta po nazo yebate nazaraki te bandeko boye bisangai. Abeti. Ah akobeta na note. Oh abeti na note. Eleki nini ma concert na ya masamba débat. Ah nini ebeti te ou bien ebeti na note. Ah, la moni mutuwa komi ebetami. Concert eleki très. Ah, la moni on a évité ce gaza Mario, la moni ndeko na moko Larissa kitoko, na moni na ya lobiki eleki bien. Bande ko ngana lingi na mona ka boko mawa. Eleki ndenge nini? Ezalaki mpiaka. Oh, na moni mutuwa lobi ezalaki mpiaka. Bande ko s'il vous plaît, bo pesa nga information po ngana zalaki te. Abeti déjà ou bien parce que na mona musuwa lobi eleki bien, musuwa lobi abeti te. Bande ko bo pesa nga na lingi na mona nano eleki ndenge nini concert ya Fally ebetami ou bien ebetami te po natali na media na umona eloko te ba Mario bozo pesa biso information te ba Mario bande ko bo mekana ko luka biso ba Mario ba kotawa ba expliquer ngai po en tout cas nazaki na information te lobi na pokwa mamisala concert ebetami ou bien ebetami te. Ah na moni mwamba kaponda lobi mpiaka Edi ndamfuma lobi nini mpiaka. Oh ebetamaki. Oh donc abetaki. Oh lobi non toyoki ata inforte lo mam servi toyoki ata inforte. Oh omoni ke lo mam si paza na ngai to ngape na yoki angote. Bande ko boza na information bo komela ngai leki ndenge nini tseba kiserbo alogomi nini ebet abi mpiaka batie mwamba. Bandeko la gai botika ndeko wala pardon te sikona okopra ba musu alibia beti mpiaka musu alibia beti bien nga lingi na mona de ba commentaire awa na lingi na mona soki eleki parce que nga za ina information te na ebite soki betami ou betama kite ba lobi nini papa il faut s'il vous plaît otika na moi muto papa il faut otika nini na zo comprendre l'été. Abiso ibotika soki ba politicien na ebite. Abeti me mpiaka batie. Ah, mpiaka musu batiaka mwamba. Oh, bandeko. Na lingi na mona parce que ngai na za informé te. Abeti ou bien abeti te mais ba musu ba lubi abeti bien musu alubi mpiaka mais na olinga nde na comprendre. Concert ya masamba débat ya Fally. Eleki boni. Na olinga bandeko na lingina mona ba réaction musée huile d'olive na lingina mona tuka ponga na zalaki te mais ba ebisi ngai soki Fally il fallait qu'il beta soki lobi na masamba débat ezalaki ya ofele mais piaka o tsebe ba serbo alobi ezalaki ya ofele mais piaka o musée huile d'or alobi nini piaka o te mais c'est vrai donc ça veut dire lobi a beta ki oh mais ndenge nini kasi ngana moni ba yamba info te abetaki me etondi te na moni mutu abete etondi te bande ko na moni mutu combien etondi te bande ko ngai bosala to antoka bopesa biso vraie information parce que na moni ba muso ba kia atondi si oya ndobini tsebo yoza na problème bien nini ozana problème na aigle aigle kakatali lipapu. Aigle saba poil. Akoki ko volete. Badego. Tsebo yo la moyo za problème na aigle. Là la tide longue. Babi ba tide la ka vidéo, tide la ka badego. Babi aigle saba poil te. Oh. Na moni Congo sa news alobi. Olobi nini? Loris faux concert. Oh. Donc ça veut dire
Namoni bato bazo confirmer que eloko esalemi. Donc ça veut dire aigle balongole ba poil. Bande boye bisangai aigle balongole ba poil. Yamola en tout cas. Là bien. Donc ça veut dire c'est confirmé que aigle penza ba poil ekoki ko katsa Brazzaville te. Ba poil ezeka na Kinshasa. Ba plume